Nalika na mikosolola mwa mukie ya batu oyo tolojaka bango na bandako na biso, surtout oyo bautaka Afrique. La plupart bayaka babalukelaka biso. Yango wana nayebi te ndeko oyo ozoyoka nga soki yo sokutana na eloko ya boye. Nalobi nyonso tu te eza majorité. Sur 100, moins 20% bazwa chance. Obengisa batu tina lelo ozalaka na bango. Mais la plupart penza, surtout ceux qui auberger na ndako na yo, au moins que ayi obengisi aye o lukeli adresse en hier. Otikali kutu kola lisata nui moko te. Oke ko bua ki se ngunda mbala moko peut-être. Mais ce qu'on zuye oyo loger na ndako na yo, la plupart babalukela biso après. Bangonde ka bakoma abinemi na biso. Ezala anini. Donc kobengisa mutu nde ngambo. Et puis kobengisa batu. Mutu nde ngambo. Et puis batu nde ngambo lisusu ya suka. So la vie na yo ozwana lokuto bengisa batu. Ou bengisa mutu. Et que ozwana lokuto, en tout cas, famille na yo baza famille malamu. Et la plupart ya ba famille balela kaka. Obengisi batu. Et puis ka bango wana nde baya kotelemela yo. Ata ozubi na zwei mwana mukie. Surtout kutu ya mwana mukie modela kofinga yo kutu. Modela kosambwisa yo kutu abosa na kiotikala kobengisi na poto. Ezala kani. Mwana wana mukie wa kofinga yo. Mwana wa mukie wa kotelemela yo. Oberge na ndako na yo. D'abord, obengisi ye na poto. Ta msupe mbala moko te. Ta msupe 2 fois, 3 fois. Esimba rate. Eye ko simba aye. Aye na ndako na yo. Auberge ye. Obwakisi ye bangunda. Okotisi ye ba classe. Omemi na ba hôpitaux. Osali nyonso tu pona ye. Mais soki alobi afinga yo. Soki olobi ta mususu obetaka vérité. Oyo esalama. Makambo esalama. Malgré balobaka ke vérité swaka. Mais vérité tikala ka vérité. Ta mususu olobi ka vérité. O s'attenda kiteke mwana wana oyo bengisa ya koki kofinga yo. Bana oyo to bengisaka. Bango nde bafinga kabiso. Bango nde babosanaka oyo nyonso tu biso to sala na mokili. Yango wana conseil penzanga na kokopesa babone na nga. So bengisi mutu na Afrique. Tika ya luka nzela na ye. Kola lisata nui moko te na ndako na. Au moins que soko yebi famille na bilo nde botambolaka. Parce que ba famille penza ekeseni. Merci.